Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus. Et tu nous as marqués pour toujours notre sœur. De tout ce qui peut la retenir loin de toi, fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés. Et cela instantanément, en un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira en fait, et les morts résisteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revêtisse immortel. Et quand ce qui est périssable seront revenus impérissables, quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 17, versets 1 à 3, chapitre 24, versets 24 à 26. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, et aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux.
akamata molimo mama wabiso Mama Albertine Oumba était apema na bopoto pembeni ya Nzambe. Yambo etena limboela bino liloba ya Nzambe lelo na kosenga ete soki topusani pembeni ya Nzambe tolobi toke kosambela. Moto akoki kolongwa te epai na ye akende na rendez-vous na Nzambe sima nango ozonga lolenge okendeki bokoto oso tolobi ete olobi oke kokutana na nganga Nzambe okoki kokutana na ndeko boye na mamelo na yaya leki to tata noko sima masolo na bino okozonga olobi epai na kendeki tala tosololi nde boye. Me nini esalaka ete biso soki tokolobi toke na ndako ya Nzambe toke kokutana na Nzambe toke na misa na losambo sima na yango tozongaka lokola tokutanaki na Nzambe te, tozongaka lokola toyoki liloba ya Nzambe te, tozongaka lokola toza ba Kristu te. Ozala mo Kristu ya katoliko, ozala mo Kristu ya eglize oyo nyonso esitangami ete ezali eklezia awa, eloko ekobikisa ezali eklezia te, kasi ezali bomoi na yo lolenge nini ozotambwisa yango na Nzambe mpe lolenge nini ozofanda na bandeko basusu. Amen. Liloba Nzambe etouti kotanga lelo. Yesu Kristu yambo ete azonge pa tata azali kosambela azoyebisa na Nzambe alobi ya solo sikawa nazoya nde epai na yo bokosenge epai na yo obatela bayo opesaki ngai. Nalingi ete awa bazotikala nalakisi bango yo si bango mayemanso yo otalisaki ngai. Nalingi ete nkembo oyo obombeli ngai bango pe na lokumu pe nkembo wana baya bazala pe pembeni na ngai po ete basepela elongo na ngai epai na yo. Amen. Na ye oyo abombeli mpo na biso ntango toza koyoka liloba Nzambe pembeni na ye tomona nkembo oyo wana ndeko na ngai esengeli te ozala kaka na eteni ya koyoka sala na yo lokola mo Kristu tozotambola na kombo wana ete toza ba Kristu. Pendant sur elle ton esprit que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Kristo mobomba momonene mokozi tokosakola boyeli wayayo tokosepela sekwayayo mokolo kozongela biso. Faisant ici de ton Fils, nous t'offrons la vie. Par ce pain que nous mangeons, un de pauvre par un de fort, tu restaures notre corps, tu nous baises notre vin, jusqu'au jour de ton
déjà rénové par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, pour notre sœur, notre mère, Albertine Wumba, puisque tu l'as admise dans le peuple de l'Alliance Nouvelle, qu'elle soit purifiée par cette Eucharistie et connaisse un bonheur sans fin dans la paix du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Boboto okola tosalaka okati eklesia biso sikawa nakoleka na bobenisi ndako esika wapi mama biso ndeko ya biso aza kofanda akobenisa ndako kasi ntango nakoleka mpo akobenisa ndako korala kotiela biso nzembo ya action de grâce évidemment nde nsima ya bobenisi ndako nakoya mpo ya kopesa bobenisi ya suka yena tosisi te nakoya kozonga mpo na kopesa bobenisi ya suka. Par le ciel devant toi, hauteur et majesté, par le firmament, mon petit, par le firmament, ton corps étoilé. Béni
appelé, vous n'avez pas hésité pour nous rendre ces grands services. Que le Seigneur vous le rende au centuple pour tout ce que vous avez fait pour cette famille à cet instant. Et que l'âme de notre maman aussi se repose en paix. Toutes les personnes qui sont venues partager avec nous cette joie, les 40 jours de la mort de notre maman, nous vous disons bien bonne fête parmi nous et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Nous chanterons pour les dans nos cœurs, à jamais nous délivre, à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs. We